création na innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Voilà mon abolandi ya journal ya peuple pour na peuple mbote na bino bisika nyonso tu bozwa mitika ete to fungola basango na biso na ngamba présidence pour na kotesa bino ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendaki ko rendre ba dernier hommage na ye epai ya ancien conseiller na ye na matière ya communication ezali bongo Tarcisse Kasongo Mwema yamba bolanda ba détail ya élément o Président ya conseil d'administration na agence congolaise de presse ACP na Mokuse, journaliste pe ancien porte-parole ya président de la République akufaki samedi 12 novembre na ville province ya Kinshasa selon ba source officielle bosengeli koyebaki Tarcisse Kasongo Mwema yamba ye akufaki na sima ya malaise na âge ya 70 ans boyebaki yazali originaire ya Lubumbashi. Tarcisse Kasongo Mwema abandaki carrière journalistique na ye na milieu sportif na 1970. Quelques temps après, akitaki direction ya sport kokende kosala bongo na radio-télévision nationale congolaise epai wapi akomaka sous-directeur na sima azalaki affecté na présidence ya Zaïre epai akomaki chef ya équipe ya reportage. Na 1990 akita Kamboka pona kokende France na sima ya koperdre poste na ye après pétition oyo asignaka pona koexiger liberté ya information na suite ya discours ya ouverture na démocratie epai ya président Mobutu Sese Seko Kukumbwendo wa Zabanga le 24 avril 1990 epai wapi Tarcisse Mwemba akendaka ko rejoindre Malembe équipe ya RFI epai wapi akomaki ko présenter édition ya journal d'Afrique na 2008 azongaki République démocratique du Congo comme enseignant na université ya Lubumbashi pe akomaki ko participer na montage ya Kyodo radio-télévision na secteur ya cuivre anomaka le 29 avril 2019 comme porte-parole ya chef de l'État
congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde boyebake ayaki kokufa mokolo ya samedi 12 novembre 2022 nde bokundami na ye esalemaki mercredi 23 novembre 2022 epai wapi na clinique chinoise nde babi exposaki nzoto na ye kuna tomonaki président de la république bakambi ya mboka bajournaliste ya ye libota pe baninga na ye bayaki ebele mpona korendre ye bahommage ya suka nde na ngonga oyo bosengeli koyeba ke molimo mpe nzoto na ye ezali kopema na cimetière ya nécropole tika ete nzoto mpe molimo ya Tarcisse Kasongo epema na kimia. Consolation va parler ma bosi ma ke plénière et salema qui mardi 22 novembre wapi epai ba eli nationaux ba sala ki examen pe adoption ya rapport ya commission sociale pe culturelle na oyo etali bongo loi sur la transplantation d'organes kaka na même plénière wana ba sala ki pe examen na adoption ya projet ya loi modifiant pe complétant ya loi ya le 23 juillet 1973 portant régime général ya ba bien pe ba détail ya élément oyo bokozwa yango na édition na biso ezali koya toko bakaka basango na biso na ngambo ya Assemblée nationale bosengeli koyeba ke na plénière ya mercredi 23 novembre ba député ba approuvaki projet ya loi portant reddition des comptes ya loi de finances exercice 2021 ndenge Nathalie Kaila Kapenda atalisi. Na plénière ya mardi 22 novembre, commission Ecofin finance pe contrôle budgétaire basala ki présentation ya rapport ya na plénière oyo ba voté bango nyonso projet ya loi portant réduction des comptes ya loi ya finance exercice 2021 présenté le 10 octobre dernier et pas ya gouvernement rapport oyo est relevé ba point négatif ya ko formuler pe ba recommandation pertinente pour la prochaine exercice. Ba présenter rapport na commission oyo a remplacé contexte particulier ya élaboration ya engagement ferme ya gouvernement ya ko combattre corruption coulage ya recettes publiques fiscales pe mettre en œuvre politique publique déchirée pe na programme d'action plan national stratégique pour le développement ya 2019. Bosimba ke na plan oyo tokoki ko retenir entre autres ba axe stratégique pe valorisation ya capital humain na développement social pe culturel, renforcement ya bonne gouvernance, restauration ya autorité à l'état pe consolidation ya croissance économique, diversification pe transformation lisusu na o etali modernisation ya infrastructure na o etali performance ya finance publique. Bosimbake commission a noté que taux ya réalisation ezalaki bongo ya 99,17% grâce à point fiscal maintenu na proportion acceptable. Pour na koyeba lisusu ke boyeba ke commission oyo a proposaki clôture de compte y a l'État exercice 2021. La recette totale y a 15,985 milliards de francs congolais contre dépenses y a 16,065 milliards de francs congolais. Donc déficit et abongo y a 65 millions de francs congolais. Kaka na même plénière Bosimba qui va présenter qui officiellement ba membre ya conseil supérieur y a audiovisuel puis y a communication. C'est ça que na mokusi. Na regard ya augmentation ya baka positif na bokono ya COVID-19 na ba 4 dernières semaines na République démocratique du Congo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé ki réunion moko mardi 22 novembre na hôtel ya gouvernement et longo na ba membre ya comité multisectoriel ya riposte contre COVID-19. Selon ministre ya santé a dévoilé essentiel ya bokutani oyo liboso ya bapandisango ezalaki principalement question ya ko évaluer situation pona ko transmettre na sima conclusion et pas ya président de la République pona éventuelle décision. Toutefois gouvernement a rassuré na population na taux faible ya italité malgré augmentation ya ba cas positif na bokutani oyo sans nango ezalaki
ezalaki ya ba chiffre oyo ba tomboli pona 4e semaine ezali baka ya COVID-19 oyo ezali bongo positif ezalaki important ya ko évaluer citation na yango ba remarquer que aussi ya baka e monani lelo ba rassurer na population pambate malgré plus ou moins ya baka élevé kasito ya elatité ezali faible c'est-à-dire ezali 6e vague ya COVID-19 oyo ebandi kasi réalité nango ezali faible na intensité ndenge ministre ya santé Jean-Jacques Mbungani a déclaré face na recrudescence oyo ya baka ya COVID-19 ndenge eza positif gouvernement a invité population ya ko respecter strictement ba mesures barrières pona kolonga bokono oyo pe pas se faire vacciner na niveau ya comité ya multisectoriel ya riposte ba retenir nanu ba conclusion ya kosala epa ya chef de l'état autour na ye epa wapi décision ezwama na kati ya task force kasi orientation ezali ya kosensibiliser population pona persistance ya pandémie oyo pe également ko communiquer pe ko senga na population a intégrer na respect ya ba geste barrière ezali important na ba regroupement na ba endroit et pas wapi bato bazali ebele et sengeli na bango bazala na réflexe ya kolataka ba masque ya kosokolaka maboko na gel hydroalcoolique pe ko maintenir distanciation sociale ezali ba mesure barrière oyo eko protéger population patiaki mokoloto na oyo etali bongo vaccination pamba te population petit à petit lelo eza ko adhérer na vaccination et la kisike déjà 12 millions ya ba personnes bazali vacciné na moins ya dose ya vaccin moko pe 6 millions de personnes bazali vacciné na 2 doses ya vaccin kasi balingi ezala nombre moko augmenté pamba te population cible ya vaccin ezali na 52 millions ya ba personnes intensification ya vaccination ezali vraiment nécessaire na yango eko permettre ya ko éviter vague na forte intensité nango ndenge ministre ya santé Jean-Jacques Mbungani abakisi bosimba ke ministre ya santé ba membre ya gouvernement directeur ya cabinet ya premier ministre gouverneur ya ville province ya Kinshasa docteur Muyembe pe général Silvano Kasongo pangonde bazwaki par na bokutani oyo elongo na premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kingi. Totika ville province ya Kinshasa tokende bongo la province ya Haut-Ouélé pona kotesa bino ndenge gouverneur ya province ya Haut-Ouélé Christophe Baseane nanga ayambaki lundi 21 novembre na cabinet na ye ya mosala kuna na isiro député provincial Espérance Nazele Lola bolanda ba détail ya élément o na kosilisa na ye masolo na gouverneur ya Haut-Ouélé mwana mboka Christophe Baseane nanga boyebake eli provincial ya territoire ya Wacha liboso ya bapandisango adevoilaki objet ya bokutani oyo epai wapi ayebaki nanu na ko remercier chef ya exécutif provincial excellence Christophe Baseane nanga na ndenge apesaki opportunité ya kokende ko se faire soigner na Kampala na Uganda ya mibale motif nango ezalaki pona ko signifier na monsieur le gouverneur ya province ya Haut-Ouélé ndenge insécurité ezali kokoba na territoire ya Wacha notamment na ba différents sites miniers bosimbake eli ya Wacha liboso ya gouverneur ya province atalisi ndenge azalaki réceptif pe bilaka na ye ekozala ferme na meilleur délai na oyo etali situation sécuritaire na territoire ya Wacha ekozala rétabli ndenge kaka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi. Compagnie africaine d'aviation CAA a présenté ba avion nae ya sika Airbus mibale mobimba A330 oyo eza na capacité ya plus de 300 places ndenge Michael Bristoto atalisi. Yeah.
innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme le lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pona bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Fondation Eric Mwamba ezosala misala kitoko mingi penza koleka na commune ya Kimbatseke bolanda reportage o Nathalie Kaila Kapenda salelibini de la population apusani pembeni ya population na ye epa wapi mutolo na ye ekundama Eric Mwamba président ya Fondation Eric Mwamba azali ko bunda na bien-être ya population na ye ya district ya Tchangu na cadre ya fondation misala ya ndenge na ndenge eza kosalema Fondation Eric Mwamba eza vraiment disposé pona kwa porter secours na population na ye ya Tchangu ndenge bino moko bozali komona na bilili bana quartier Fumukento bazwaki lisusu sourire après tango ya molai ya molili oyo bazalaki na yango nyonso wana na bokasi ya Fondation Eric Mwamba bana Fumukento basepeli bapesi ye merci po mwinda epeli lisusu donc c'est pas grâce à papa Eric à sa grâce tu vas appeler merci asukaki wana te l'homme de solution Eric Mwamba akendaki lisusu na paroisse Saint-Hilaire pona kopesa lisungi na ye po batonga grotte Marial baparoissien nyonso babetaki maboko pe balobi longonia na Fondation Eric Mwamba ndeko bino nyonso bovandi na district ya Tchango lokola Kimbatseke Njili Masina Ntele Maluku bokomona bilembo oyo Fondation Eric Mwamba azali kopesa pona bino eza Fondation Eric Mwamba oyo je travailler lelo pona bien-être ya population alors tolobaki toza ba natif ya Kimbatseke ya Tchango to continue ko bundela Tchango tina suka to tonga ba pont to sala ba centre ya formation ebele alors toujours défendre pe population à côté surtout na makambo itali makambo ya ba difficulté adhesion ezali pona ba natif ya Tchangu kolala tendeko pusana pene ya l'homme de solution Eric Mwamba soki olingi pe benga kaka na numéro o ezali na écran na bino to pe kende na boulevard Lumumba
pene ya entrée Kimbuta na face nango na ngambu ya Masina. Fondation Eric Mwamba eyeli bana tiangu sourire. La rubrique na biso ya santé, lelo rédaction ya info lingala emeki mwa moke kolobela bino importance ya citronnelle tosinda. Ba sous-estimaka yango à cause ya disponibilité nango nzoka nde eza na ba vertu ebele na ndenge ya kosakana te. Yango eza nini ye? Eza nde citronnelle tosinda. Yango ejuaka barole ebele na nzoto pe na environnement na biso. Na oyo etali indigestion bosimbake citronnelle et activaka digestion et stimulaka ba fonction ya estomac eza na effet moko positif pour na bacolite rebelle grâce na action nango antiseptique pe cicatrisante pour na dégonflement citronnelle ezo posséder ba propriété diurétique et pa wapi eliminaka ba toxique et kondisaka nzoto. Il suffit kaka omelaka yango tongo midi pokwa. Citronnelle et contrôlaka to ya cholestérol pe ekitisaka to ya sucre na makila. Pona bato oyo babela rhumatisme citronnelle eza fin et silisaka douleur yango. Il suffit kaka ozwa yango oniki place oyo ozali koyoka pasi douleur nyoso ekosila. Grippe, rhume na fièvre citronnelle esilisaka ngo dada grâce ya anti-inflammatoire nango. Okomela yango ndenge nini? Ozwi mai na yo otokisi yango makasi okitisi yango na moto. Ozwi citronnelle na yo opasango kitoko oniki yango otie na kati ya mai ovandisi yango 5 minutes na sima oza na tina yo mobimba obandi komela yango tongo midi pokwa. Na oyo etali insomnie avant ya kolala esengeli na bino komela katas moko ya citronnelle boko banda kolala pongi kitoko neti ba bébé. Citronnelle eza très efficace et silisaka douleur ya ba ventre yo ndeko mwasi na temps ya ba période na yo soki libumu ebandi yo pasi tokisa kaka citronnelle na yo omeli pasi nyonso ekosila. Botu nanga nini? Citronnelle eza insecticide moko ya makasi ebomaka ba insectes na ndenge ya mokete. Okosala ngo ndenge nini? Ozwi citronnelle na yo okausi yango kitoko otumbi yango na ndaku na butu okangi ba porte pe ba fenêtre nyonso milinga wana ebomaka ba insectes nyonso na ndenge ya mokete. Ata pe soki ngungi tonjoi eswio isifika ka ozwa citronnelle na yo oniki place oyo insecte eswio pasi nyonso ekokende. Nzambe aza malamu asala presque nyonso na sena moi oyo eloko ezangaka biso eza kaka boyebi. Botuna nga nini? Citronnelle oyo ekimisaka ba mauvais esprit na kati ya ndaku bokamwe bokamwa te. Ndeko ozwi citronnelle na yo ya kokauka obandi kotumba yango chaque butu na ndaku pendant 7 jours yango ekimisaka ba maladie ya caractère démoniaque pe milimo mabe. Citronnelle et neutralisaka ba mauvais esprit eza asa moko ya makasi bokozwa idete. Protiva pezali potopoto ya kitoko ekipe acheto za la mukolo to mwana bino nyonso bosengeli komela yango. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protiva. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na ngali comme moi ezolela makasi bo ezoloka ntina balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana kolia la pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye aliaka kaka Protiva. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria aliaka kaka Protiva. Butala ekole linai. Protiva kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protiva. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protiva. Bina kuna chimagate. Aha! Bitsonya
kitoko ntoto makati mboka mobimba etite ingia ha Protiva poto kitoko pona ba bébé pro na bouquet journal ya peuple pour na peuple merci mingi na Nathalie Kaela Kapenda oya superviseur qui journal o édition simama ki na Jadine Malembe journal ezala ki monté pa na moko Christian Kiangebe ni bande koboti kamala mubiso na bino tokuta ni moko na lobby au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe zali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi